Bonjour, bonsoir, bonsoir dans Balandion sur la voie céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali. Et belé, partout dans le monde, Bolandabiso. Par la voie internaute, en États-Unis, dans mon pasteur Samouanga, en Europe, Mako, de Chita, la mer de Pimé. C'est que Toko. Si Wambanja, vous dites ça, lié, en Asie, Océanie, en Afrique, précisément, en Guadamoni. Docteur émérite sans oublier en République démocratique du Congo. Et ça, de Konabino Moïse, Mon Kanchibal, l'émission Bolingara, tout le bateau, tout ça, décryptage, il y a actualité politique. Merci Nandeko John. John Mobo qui est bien sur ma caméra, Deko, équipe mobile à la céleste, Deko, Alvi bien Toba, toujours, Lola, les hommes au foot, si ma Tokoloba, Nzambe à Botorozo et Wapi. Si je ou soit témoin sur la bise, awa, gouvernement Union Sake Bimi, des ministres, moi, quand on a un ministre Kikiti, bande ko babi kaza rwandais or que te bi kaza carte par cha IDPS bande baza rwandais est-ce que ils ont un torse beza faki news bezani on a préféré qui comme Coco ya aza comme bibliothèque à niveau ya par cha IDPS ndaro ya alimbola et perso effectivement ministre agriculture wana obande bazo connaître aza diaboliser sur les réseaux sociaux boye baza identité zalani tout le monde il y a mécontent ou bazo ça va bloc pour na koluka ko destruire ba cadre au cadre ya union sacrée na ba attente une population rosela après sortir gouvernement union sacrée. Merci na John Maboke Bende so même langage azumé Coco to banda mamo Coco mbote mbote antibal mbote ouais bonne santé ça bien par la grâce de Dieu santé ça bien et enfin Wawario babimi babimi bayosa musala bana bayosa musala tata mokonza ya mboka bayosa musala pour l'intérêt ya peuple congolais na biso ba congolais bazozonga na Congo mipiku na biso yo ba congolais bazoya ba mabundama ngala zaki na Luanda na zongi na Congo mais to mesana ba terme te Bobi pour na ba technocrate ezani Tshisekedi na ba mettre fo na plateau na yo Tshisekedi za grand joueur ande ko manquer ba médiateur na ba défenseur na ba gardien Tshisekedi a beti na gouvernement ya coalition 2 ans chef de l'état sont marqués ba bien belé likolo mais na sima ba mbodi na ba mbodi milliers ba okangate attaquant sur ballon côté be sala centre moninga cha coup de tête il y a ça centre pour habiter le quoi toi que la prolongation il faut to changer équipe ne ba changer ce quoi côté ici ba médiateur belé gauche droite baza ba gardien baza bazo boka so wa likolo ya wa coup de tête moi bien côté na sima ezate peuple congolais a recépé. Ce qui m'a critiqué le gouvernement, il y a union sacrée. Donc, Moutouana, c'est que ça peut y a mounene à ma sécurité. Au moins, il bateau babini. Tu sais que du bimisa gouvernement, tozo ou mais la mboke koufi. Et ouais, l'on dit, c'est la mission gouvernement. Il faut que ça va battre, avant de sortir du gouvernement, Kato et Baitaki, Fumikimba, Mimoni Samaki. Ah bon? Fumukimba ka mimoni sameko ba poza ke na kamba pam poza ke ndaki kamba siècle kokaki tango asisi kimbanga bina ye kende siko ya to poza lilwa masolo c'est des to kota na point yango même to ba na mama likambo o ezali ya minisa keketi biyanja azali national ya kata IDP mais bande wabi ke no aza rwandais ebité na kotanga ngo awa mo atinga misa to tanga comme ça. Tant que tu réponds à to limbola biso na bino bamitema mabe to limbola biso na bino awa tanga na to limbo to expliquer bango bayeba wape ba fandi la poto ko to landa awa maboke yeso azume ministre ya agriculture wana yoka diabwa. En tout cas, Mboko, ministre agriculture Azali Rwandais. Désiré Birian Ndinga, ancien gardien équipe nationale ya Rwanda, étudiant à l'ISC Gombe vers les années 1988-1995. Habitant aux hommes de chambre de 90 Barbé,
Troisième niveau, Akoma qui secrétaire ya jeunesse ya IDPS, contesté par les étudiants à l'époque pour avoir assumé les rôles de mère aux hommes des étudiants. Mais Rwandais réfugiés oyo azali kokende kozwa mbongo na HCR na Royal Gombe. Ayaki kokima homme pour quelque temps, toujours fidèle à IDPS avec Tshisekedi Etienne. Akomaki président ya jeunesse na niveau national. Botu na ba étudiant nyonso ya IEC de 1988 de 1996 bayebi Désiré Birioanja bien. Sikoyo nani amemi ye na gouvernement asilisaki na IEC mais lelo ministre akeketi. Toyebi te oyo bato ya réseaux sociaux. Oyo etamboli ba musuda bandimi yango. Nous sommes comme continuer là, bazo benga lobi téléphone, ni ko implanter na eh. Oyebi ke pesinga pasi. Na ye moko excellence Birioanja nda zawana abara chiba koko. Oza kindokite. National Birioanja. Biso ba beti biso ba gazao na 7e rue limité. Hein? Bedo bazoki. Masa na biso kaba na panzani lisu. Mais le boba ke Birioanja zali étranger rwandais. Donc c'est le quoi Félix a PDG. Il y a OCC. C'est le que Chiba Akoko Azape Ougandais. Burundi. Vous voyez que Bino na moso bofandi eh. Ozanga loko kusala. C'est moi si na pimela kiyo. Obi totinga na koma Birioanja Rwandais. Azaki na omi boye talabo. Yaya o tu bolubiana makambo lokuta. Birioanja zali mutu o ya biso. Yangai national yangai. À chaque moment, de temps nyonso. Mais makamba boye. Mais peut-être monsieur Ebelande qui mukolo ba apesi belema. Na ebisi yo. Nati lelo. Yo yebi. Ba président musu ba yebi. Obi ke toko beta bloko musu te na niveau ba média. To beta tant seulement sur le moni chef de l'état, au moni bani. Boti to fanda kimia boye. To yebi ko to wuta. Hein? To yebi ko to wuta. C'est là que où tu vois. Mais là que où tu n'as pas congolais et où tu n'as pas congolais bateau va ndeko boudé gouvernement bi maté bateau bloqué au moins pas comme le argument il y a au côté badaka gouvernement zo mais la bonne ni ah tete zaka boyete gouvernement bimi ba comme le ko dusini to ko côté to tshamo chimfundu Birioanja ndaza boye tuti rwandais maman na ye papa mutu wana za congolais 100%. Plusieurs fois arrêté. Na makambuka pour nous défendre l'intérêt général de la Congo. Ce que nous entendons. Comme est tombé, Paul Kadini, Bosso Daga dans une coma, il me devait pas y battre mon visa na partir de pèse. Non. Ndene commission ou d'espérer. Oh, nazoka moi. Nazoka moi. Oyi ba risque boni. Birioanja na zui. Hein? Ya litso to sala ki ezali soko bundi, mutu na mutana tane récompense. Ba pesi récompense na ile musala salaki. Yo babani na lodi ya nati mutu alona kasaka ni abuka ya blonaki azui ba risque kotambola par-ci par-là et lelo ba nommé ba pesi moi bisika na fanda mais yo siko zo landa biso yo fa na kati ya chambre wana zoki makolo tie likola mesa otie moi cognac pembe obandi ko luka siko na kote ya bisuni tiseke da bimisi gouvernement ati Birioanja mais bien pesi biso passe. To moni ke bino bolingi mboka te. To bolingi mboka te. O moni li boso ba ndeko muso babeni. Mutazo diriger mboko ezali Paul Kagame. Paul Kagame mutazo diriger ngo. Ah siko tsire da misi gouvernement. Bondo tala siko. Te. To moni Tshisekedi a nommé ba Rwandais. O moni ko tika mutema be. O moni ko to bofandi kuna libanda to linga bino mingi. Mais libanda eza mboka na ute. E mukolo mbule ko beta makasi. Bakolakisa yo tala mboka no yango kuna ndio siko kozanga siko kokota na mboko oyo otala ngana fenêtre ndenge Etienne Tshisekedi na loba wana batieli biso azali mwana ya ndako ya IDPS abundi to bunda ensemble lelo aza na place wana ezali tsasalika mérité yango mais ya koloba ke Birioanja za Rwandais non wana za makamba lokuta pe mutabi biloko wana à moins que moi ayo to la moité. Parce que quand ma belle tonyataka ko konsela mutu ko makambute ko ya yebite parce que lelo pe ba ko tsape nga chiba ba tsenga na fone yo po bani tala tete na izo mutu na ina matoyi o pe na Burundi tala zolo na Burundi
mais bandeko bakobaki te aza congolais nde tozotémoigner mpo na ndeko na biso Biganza. C'est-à-dire aza congolais de père et de mère. Tant sosi mwa kombo tant kombo biria ko bino batu ya elo kuna ba diasa ba mo so fa tabi ko komba bo Biganza abi donc on combat bi donc ça qui na elo sonné ya bien. Tu serais dans le Rwanda, tu serais dans le Congolais, le gouvernement est composé 100% na Boktonton Mamboka. Il y a des Congolais. Dans le Rwanda, Roubé ou Akei. Mais, centralisation. Et là, on va Roubé ou Akei. Roubé comme Roubé, autant de face na epena Rwanda. Donc, tu serais dans le Bomango. Ce que vous avez dit, au pes. Beaucoup de gens ont dit, c'est un Rwanda. Même le Bolingini. Bolingini. Tu sais que dépendant de ça, pendant Boebi que Tata na ya kufa pour Mboko yo. Ba jeune ebele IDPS musu batikala be film pour na mboko yo tu serais là ça pendant gouvernement andi matcha ba Rwanda est-ce que bon ce qu'ils ont pour la terre mais est-ce que bon maladie so bon maladie bon que bon ko médecin bataka mitu ba hôtel biso za monophonie H22 ba traiter bino ata na kati mais ko beta diabolisation ya yeko simba te tije et suki ah ça madame pe artiste ba OCP OK yo peut se compter za kuna bimisa na nzemu excellence la bino yo le Biganza. Ayewana ata bimisi la chambre na yo oshaki na nga mama ye ministre otsa habité yo vous appelez par na yo si comme administration to luka mboke ma gouvernement bimi to betela gouvernement beaucoup to ken bilo ko continue ba argument pam o Biganza za Rwanda to so mona za kianse tidia na nini kuna IEC na omitel boy ye mtane ko zo banini ti sege do ti sege di le père ti sege di tata azwa Rwanda ibilo ba za ti sege dango Tshisekedi le père azwa Rwanda Tshisekedi tane tsaka na gangi la Rwanda obina ni général onani autre tsaka na gangi l'aéroport Bisengimana azakini ngati Tshisekedi na pouvoir yo Bisengimana jupe na avion kala lelo ozongi Rwanda so tsaka fona na ba Rwanda te bianja national na biso azali congolais 100%. Ok, merci. Ton côté, toujours dans le sujet Union Sacrée. Toujours à sortir au gouvernement, biso vous avez une vie. Tandis que la monnaie c'est mal, finir la Coupe du Monde. Mais avec Bima, tout le monde quelqu'un me bête qui, moi tout le monde te pèle côté à Gombe wana, côté à Gombe, côté à IGF, moi te pèle qui. Yo sur le plan spirituel au Lubani. Mais c'est un message. Et ça qui est un message. Le gouvernement est au sein de l'autre côté, mais té. Ils ont un boula, pas boula kake beti. Si na kake, et ça la signification est belle. Kato est bête qui, il faut que tu en mois d'avril. Le 6 avril, il y a une passation de pouvoir dans le monde de la spiritualité. Oyo, Fumu Kimbangu a mis Monisa Maki. Oyo, c'est là que Tata Mokonze Kolo a kende kuna na kamba. A kende ko visiter ma belle ba koko na ye. Et tango a komi nde molimo Fumu Kimbangu ebisi ye. Kende sikoyo bimisa gouvernement. Mais comment on a signe oyo kosala. Et signe ngo ezaki ya kake ya masekite. Mabele ningani automatiquement gouvernement bimi siko bato yo bazolinga ba combattre gouvernement baza bandoki po Fumukimba misami moni sami donc to za ba descenda ya Fumukimba muta ko sabino te gouvernement wana lokwa daka ke betaki Fumukimba mi moni sami na biso peuple congolais azo sepela gouvernement tondo zela yango epimi yango yo soki bato ba lo ba ne porte pas to mona bandoki o baningi intérêt peuple congolais te awa ce peuple congolais so bo somi na ye ya kimia parce que pour votre information bikeno eza ba musu na niveau ba Angola kuna ba niveau ba Congo Brazza ba Gabon o bazana ba mari ba mutara Tshisekedi ndé bien sûr gouvernement yo ba partenaire na ye ba o financer so que na 16e ya to ba sa ba mituka na 16e Iveco e bo sa na 16e ya o ba so ba tiboni tala ba tu bazo ya na bango sikoyo comment un Congolais a critiqué le gouvernement? On a gouvernement non investir en vous. Mais on a comme dans la place il y a gouvernement. Dans ce monde bâti par Rwandais. Dans ce monde gouvernement yo ba récité. Sérieux Zandoki. Le go Zandoki, Fumukimba Moupe a hôtel le médaille. Pour chaque que c'est kokaki. Chaque que c'est kokaki. Sora na buzoba Kimba a hôtel le médaille parce que tout ça a besoin de changement dans Mboko. Tout ça na bandeko oh lelo ba susu kutu di banda mboka bata mais Congo eza Congo kito parce que
nazwaki appel ya mama Maggie et que Kija mama Jackie na niveau États-Unis abi awa biso na États-Unis tozape na pota tosonga na mboka mais tosali constat wa bakongole balingi mboka na bango te basolo bamakambo bien te mpo na mboka ezaka tiserela akoka na ye te atika na ye abi me natuni bango est-ce que vraiment boza bakongolais to ba bakongolais tolingaka ye te esimba nango te omoske bajaka bato wana ozo comprendre ke mpo na bango bato anketo balingi kaka mboka ezonga nsima mais pour l'instant mboka eke ezoke liboso elongo na fumuki mbangu na chef de l'état tata mokonzi ekola mboka mboka eke de l'avant. Ok, merci Mboka qui est de l'avant. Mais les mécontents de tout, comme Fonso Bao Séréni, pour le Kaba destituer, Jama Kabou Namou, Kabou a travaillé Bango. Bon, Baza Bato, Baguerrier, ma première guerrier, mais Bato, c'est on va pas faire beaucoup à place. Antibal. L'ambition, ma mécontent, wana, li comprend Bango, c'est léger. Au moins, Bandokia. Gouvernement, bimi, peuple, non, à mon appel social et bonga, mais t'as le mécontent, Bandi Koya. Est-ce que ça, tu nous au peuple congolais? Yo, ça a besoin de mécontent. Tous a besoin que mboke bon, abate toi besoin mboke bon. Automatiquement tu comprends que ba mécontent wana. Ce ne sont pas des Congolais. Babi ni mboka. Kaka sikoy. Gouvernement ba ki ba olendi. Moi ba on faire ba on peut bazala. Ba ko sala ndeni ba ba miyibi. Oh. Ba miyibi. Rapport à mapping bimaki ba to ba mécontent là. Ba to ba na rapport à mapping. C'est parce que vous êtes au conseil ministre. Oh, Combo n'est pas rapport à ma ping. Moi, tu peux si image à République de moitié du Congo. Parce que ma partenaire, c'est bon, c'est pélaté. Au lieu que Batouana, ba mécontent, wana. Bango moko baza ba sénateur. Bango moko ba député. Bango moko ba professeur. Oh, t'es papa, mboka ni quoi ça? Qui mêle 10 salaires par. Donc 10 salaires coûte mouké. Balobi. Obi posa rejeter combien de mentir. Oh, Sama, du coup, on a sa chef de l'État. Vous habitez. Oh, non. Oh, professeur Antoka Chongo. Habitez. Il y a un professeur qui n'a pas sa cour. Azwadambo, qui a 20 000 $, pour l'enseignement. Oh, non. Oh, Kabala, Mabele. Ate. Il y a un sénateur. Donc, comme vous avez dit, celui qui est ministre, Azu Mouassi Naye, a été commis na Sénat. Azui mwana na ye atie kuna na assemblée nationale. Mususu atie kuna na assemblée provinciale. Parce que soki Lincoln de bimi. Ba ino pena likola mesa papa. Ba futi yombo na ya ki sénateur yango ya 35 000 $. Ozubaye papa kuna na assemblée nationale ba pesa ba prime na yo na ba nini nyonso 28 000. Omso ya papa kuna na provincial ba pesa na ba prime 17 000. Sko ba sangizi. Papa bibo kuna pe na ministère na zwaki ba pesa na pe prime na ngala banini 75 000 $. Ko beta machine ce que tu bien ba to na ba me compta baza ba 3 mitu ba boka makele ba 3 mitu oye ba 3 mitu oka ngala kota likele ba 4 mitu ya sénat ya provincial national na ya ki professeur na koti likele ba mususu ya ministre na bolia bina 5 têtes parce que 5 têtes wana buo pia ndo mo ba me kota ba bimio mais moi quand tu as que non comme ba député ba ça mention crainte sanini beba on va connaître mabunda papa on va connaître mabunda na ebisio soki mambunda koyaki parce que bango ba jiraki mboka mabe peuple congolais pour l'instant a besoin ba kamboana te. Peuple a besoin de l'IA. Tant qu'à personne. Faut tant qu'à personne. À tout moment, téléphone. Yamado. Biso amiga wese kweyaki. Mama kutu na paso mama. Mama pas du téléphone. Mado. Mira cabinet kweyaki. Baba sali combien de sacs à ciment? 5 sacs à ciment. Est-ce que biso na kata Congo to 5 sacs à ciment te? Ça que to ben monde extérieur. Est-ce que tu vas me compter avec biso baso sur le système moi to benga Yamado atinda Yamado pe mbalo kuna covid pe kangi bam atinda ti habite mboke bonga ngape Yamado na yape sikoyo ba me compter bango ba bimi siko ba esimba te parce que peuple na biso na bango te conseil to pesi bango bazwa minoko na bango bakanga
Kabound azali président aïe ya IDPS. Kabound azali premier vice-président ya Assemblée nationale. Nasima Kabound bokomona Kabound azaka ye moko. Mais Nasima Kabound batu baze belé. Ya botika biso non kimiako. Au moins bana IDPS to ma parti au pouvoir bakaba marche ici nana. Botika na to pe mananu. Peuple aliana nous. Peuple azali besoin de distraction, peuple alia. Pour ça, quelqu'un a la pétition de Bilo Monzion. Nous, parce que ma colo français. Bangoa. Bangoa, ma français, ma grammaire. Boto, ma case. Nous constatons, selon l'article 1er, il est dit, nous demandons, Yamamadou, nous demandons, on a Tobo Yamonano. Tobo Yamo. Tout ça, besoin de peuple, alianan. Tu sais qu'il y a une vision qui est à chaque ministère, à côté ici, IGF Nakat, évaluation, réunion dans chaque ministère, et bon, ça, 4 fois, dans le département, après, titulaire, il y a département, à rapport à côté sur le gouvernement central. IGF a sali comptabilité et dépenses. Ministère de la il n'y a pas eu rapport et qu'il y a une présence. Automatiquement, la présence a besoin que nos peuples se retrouvent. Peuple aussi là. Mais je suis mécontent. Tu vois que le gouvernement. Kabound a dribblé bien noté. Kabound n'a pas bien clair. Tobundi. Mais, via rapport à mapping. Et Simbité. Yo qui t'a touché Patrick Mouya. Moussou Talobi. Il y a Adolphe. Baché Bokilo. Yo qui a le. Ce qu'on Mouya. So Talié. N'a rapport à ma pinga zana été. Babité. Tcha no kutwa. Oui, tcha excellence. C'est clair. Yo ninga siko bacha. Bacha kuli bondance. Bacha chakuli bondance. A telemi boye bisa que non couleur eza ya blé ya bino eza ya blé te eza ya rouge abandi ko démontrer bino bayiba mbongo na niveau ya FPI kuna oyo bazo senga mbongo na obi tous les députés nationaux yango mona loko zo même chef de l'état il faut o mai boy chef de l'état a ko dissoudre loko yo automatiquement ba ba biti sécurité grand joueur. Balo mega ko betane match na terrain ba botu na ba obisa. Ya dribblak, sora dribblak kotsa kotsi kwa ka otsala sa autira autorité. Crochet, bloto bo le kuna. Kabila kuta sikala aller. Ngwangi. Sora bimisa ba banda karema lembe bima. E bongo bilo ba me konta. O bozala ba nyongo. Ya FPI. Bozala ba cité na rapport à mapping. Siko bo ya suna gouvernement. Donc bon c'est dire ça bino. Donc biso classe to otani sabana biso. Bana so bako sala te na gouvernement ezaka bino bataka boyana no yale sola timto mtuona si yala tu ya pas so réclamer o meke kinduke yala tu ya pas otama kelele non akosa na biso boyete yala tu de esne nan pour ça susciter la kichasso yala tu PDG après si ba jeune PPD ba matricule est le Covid. Moutaï Ménizia, commissaire chef à cabine, petit simba ba clé, soro kande Mathieu, au fongoya, au kati koura gombe, bah! So ba bengyo yo poli. Angi azo masu na gouvernement. Ouza kindoki. Ouame mata mouli ma fumu kimbango yitelema, mu pepero ya makasi. Yaya, ndenge mkake betaki na mbuli betaki, makambuto eza kitoko. Ba me konta wana, ba ko keme mata na Togo, na Guinée Conakry, bo kenata na Guinée Conakry ba aluka pe ba aluka pe bino. Na ba français na bino bokende kuna omoni to sanga na l'état yesika ba congolais to lo lendo o photo tanga biographie na ye to cité nan étudiant ya awa to comme système américain so bi que mécanicien yo aza capable de kozala gérer entreprise oyo ya ba che mécanicien mboke sanga batande ngwana yo mona poto te bakamba ba français makambo nini ya ba mekonta botika na biso mboka qui non de l'avant peuple a besoin de distraction bina pas pamba nati peuple a besoin social
Tshisekedi azalaki peuple social. Tshisekedi alingi asala vision ya tata na ye le peuple d'abord. Et à niveau le peuple d'abord, amoni que na ke na volé union sacrée. Union sacrée simbi. Soki ye na boule ke na nyonga. Tshisekedi siko akoya na assemblée wana. État de garde de la nation, commandant suprême. Vous voyez bien, commandant suprême, chef de l'État. Péréné, n'a pas besoin de dissoudre Boro. Il y a pas de dissoudre. Encore en Afrique. Parce qu'on n'a pas beaucoup karaté. On ne peut pas me compter. Ça n'a pas même à 17. Elle dit que j'ai dit, dans une de la constitution, 5 000 $. Marie, il y a un autre qui dit, me compter parce que, c'est qui député. Il faut la mise à Moboulou. La police peut envoyer la vidéo ça Moboulou pour maintenir de public. Bon, Kangaï. Quand on parle de militaire, on a parlementaire. Au Seba Fanti Bakangi. Il y a un président sur une 9 juges, on Seba Fanti Nabango. C'est à Isa Mabo de l'Ito. Babi pose tout Kanga. Bon, il y a un côté de Kimil. Soit d'accord. Et cité, Messieurs Matiti, Mbamo Yekuna. Tellement mboka ngo izwaki ya famille na yo ote ya mboka yo est-ce que mboka pena le kawana makala soki bozali batama yele bino boka mona ke président de la République tanga prêter serment moi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanga silika mboka peso bobo musamakala est-ce que etengi bino ke président prêter serment après 4 jours habité dit bon réflexion makala pavillon 11 pavillon 7 8 yo zé ba vanti kasibino aboke ba me konta nati ya Willy ya José Makila ale mbongo ya aéroport international Njili ya bizansigo abeli a kota sur 80 $, akisi na Sénat 80 $. tala dege ba ba na mboka ya José Makila ya na pesi mbote lo sako bokulaka ve abeli ka mo eloko mukiote santé dérangé na 80 $. À quel sur le Sénat, j'ai sous 80 000. Sur cette machine, 160 000 balles. Ce que je vais réclamer que non, il faut que ça ministre. Bon, ça va nani, l'Isanga Bonganga. Il y a Robert Abso Bloc à Yani. Nous décidons, nous demandons que nous demandons. Ok, merci Koko Togo Ben Asuka. Asuka wa émission. Tout le bateau, autobus c'est Koko na un décryptage à actualité. Ah, examen était déjà bimi. Oyo, à mon combo na été et ami ma kambuti. Hein? Au gouvernement 1. Il y a ça même sous décorer cause en cas de coachano qui nous quitter. Pesa ba dinga chance yo bozake bozala mbonge belé pour namboke ezala etambola malamu. Et de Coco, tu comme Nasuka, aux en 2 minutes. On peut mot de la fin, numéro de téléphone. Oui, mot de la fin, l'angaï, et naïsi ba Congolais tous à la Nabomoko, Mboko Kende Liboso, Mboko Ezali Mboko Nzamba Pesa Biso, Ezamboka Bomengo Belé. To profiter pe, to ya Bomenga Mboko. Obi que ça to ya Bomenga Mboko de to kota lola te. Pour Nzamba otuna biso na pesa kibina mabela kitoko boloni te. Bose mena Nzembe ko Yahweh sala, Nzamba otuna biso, bongana sele bino suni. Na pesa bino badiama na pesa bino tout boza ben capable to boto ko tali felo pamba dikola ko zanga koyeba na biso na pesi mbote na bato balandi biso et na pesi mbote na petite sœur na ngai Mifi et Chanda na pesi mbote na Payana Isaac Nouria Joël bango nyonso Masia Patrick bato na pesi bango mbote Pichen Nzambe bakoko apambola bino numéro na nga téléphone ezali plus 243 84 40 69 461. Merci. Merci Togomina Souk émission na biso. Tout le bateau Otobengzaki ko connaît ça qui décryptage ya actualité politique. Togomina Souka bo s'abonner pour na bo information à tare. Dans pambola merci Ndeko John Bokebende affaire à suivre. Ciao.